Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mpona kotalisa ndenge nini Président Joseph Kabila bato oyo nyonso bazalaka nsima na ye, bato nyonso oyo bazalaka na silence, oyo bazalaka kosoutenir misala ya 5 chantier pe ba evre ya mokonzi ya mboka kuna na Congo, oyo bazalaka awa na poto, oyo bavandaka kimia, oyo batikelaka bato balingaki koganga baganga, oyo batikelaka bato oyo balingaki kobeta bato babeta, oyo batikelaki bato oyo balingaki kosala makambo nyonso tu motema na bango elingaki. Me lelo oyo bandeko babolingo ndenge kaka tozali koloba, bakongole balobi ete bango jamais bakoki lisusu kovanda kimia pe bango bakoki kotikala te na kati na silence po ete balobi ete trop c'est trop. Bandeko babolingo na mokili oyo toyebisaka bino ntango nyonso, soki ndeko bato na mokili bazali kolakisa yo mosapi mpona koloba makambo na kati oyo etali bomoto na yo, soki oyebi ete makambo oyo bato bazali koloba yo ozali kuna na kati te, ndeko vanda kimia, nzambe ya kobundela yo pe okolonga. Bandeko babolingo soki totali malamu liti ya bato oyo to bakombata oyo babandaki koloba ete bazali kobunda mpona mboka pe ba injure nyonso oyo basala mpona président de la république mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabangele rais, makambo nyonso tu oyo balobaka. Metala lelo nzambe akomi kotushe mitema ya bato oyo bato bakomi kokomprendre mpona kotalisa ete oyo nyonso tu bayebisaka biso awa, oyo nyonso tu elobamaka awa ezalaka na yango makambo ya lokuta. Pe bato mingi bayebaka ete makambo mingi baloba mpona le rais ezalaka ya lokuta, me bavandaka se kimia. Me ntango oyo ondire molimo mosantu ya nzambe ebandi kosimba mitema ya bato po ete babanda kobima na silence. Bandeko babolingo oyebi ete lelo soki bato mingi babandi kondima Président Joseph Kabila le rais, ezali po ete tango bazali komona makambo oyo ndenge ezali kosalama na mboka na biso, bango moko bato bazali kovanda pe kosala ba analyse na bango pe balobi non, en tout cas ndenge tomonaka liboso na mboka na biso na ndenge tozali komona lelo, en tout cas différence ezali makasi pe bango moko bazali koloba ata kutu
bazali koloba pona bomoto ya les reis, mais oyo les reis azali kosala bango balobi ete bakoki kotikala indifférent te, il faut batombola mongongo pe baloba. Pe bato mingi balobi ete système ya kolobaka na CCP ya kobatama esili, il faut babima na kati na silence po ete trop c'est trop. Bango balobi ete bako soutenir les reis Joseph Kabila avec toute leur force. Bandeko babolingo, toutaki kozwa video ya bandeko congolais oyo bazali pe kaka kuna na France, oyo lingomba na bango ebengami bongo na kombo ya Génération Kabila France, oyo balobaki ete bango balobi bakotikala nsima te, il faut babima na kati na silence. Pe basilaki kotindela biso baimage na bango oyo vice-président et secrétaire ya groupe na bango apasaki message moko na bapepe congolais nyonso pe kotalisa na bakonzi ya mboka ya Congo pe bapepe congolais bazali kuna na RDC ke awa na France ezali te kaka bato nyonso to ndenge bazali koyebisa bino kuna ete bana ya poto bakomi bakombatant, ezali pona bato nyonso te. Bato mosusu oyo balingi pe gouvernement en place bazali, bato mosusu pe oyo bazali kosala pona mboka bazali. Yango wana balobaki ete ebongi ete babibimisa na kati na silence po ete bato bamona sikoyo bokeseni yango esika ezali. O sino te soki bango balobi ete bazala kaka na kati na silence, bakotia confusion na mitu ya bato oyo bazali kuna na Kinshasa to na la République démocratique du Congo pona kokanisa ete badiaspora congolaise nyonso to en Europe bango nyonso bakomi bakombata. Or ke ezali ndenge wana te, oyo bazali kosala mosala ya bakombata tosi toyebisaki bino ezali kaka bato oyo babomelaki biso mboka kuna na Congo, tango bakimisi bango mbangu baye awa misala balingaka kosala te, balingi kaka kovanda ndenge basi bamesanisaki bango kozwa mbongo na ndenge ya facilité. Alors awa na poto bazali kokoka lisusu te, mondele ase akangi place abandaki kopesa bango occasion na ndenge ya bashekula oyo babandaki kobeta eza kosimba lisusu te, mondele pe azali kopesa lisusu mbongo ngulungulu te ndenge ozalaki ete soki moto aye abwaki 3 mitu 4 mitu azali kolialia mbongo ezali kosimba lisusu te. Pe baye kotala ete lokola Mobutu amesanisaki bango na facilité, misala balingaki kosala te tango bazalaki na tango ya ex-Zaire, kokende kozwa kaka bambongo na ndenge ya facilité na ba-institution meme na ba-banque. Mais awa na poto baye komona ete mundele epai na ye liseki eza te, mundele epai na ye ezali ete otoki te okozwa pe mosolo te. Yango ete baye kotala balobi non, il faut basangana baluka ndenge nini ya ko faire partie Joseph Kabila po ete baluka ete bazonga lisusu na Congo po ete bakende kosakampare lisusu malamu na babien ya peuple pe banyonga lisusu ba peuple ndenge bamesanaki. Mais bazali koyebisa bango ete Nzambe asi akangi bizibeli, bazali comprendre kaka te. Lolenge moko ndenge toye komona bato mosusu bazali kolalisa bato pongi, ezali na ndeko mobali moko bato mingi basili bayoki yango message wana oyo apesi message na parti ya Autriche oyo alobi ete azwaki message ya prêtre moko alobi mpona mboka na biso Congo pe ye alali aloti ete Etienne Tshisekedi, papa Etienne Tshisekedi akomi président ya Congo. Bandeko babolingo na koyebisa na ndeko oyo azali kuna na Autriche, ndeko soko ozwi bandoto ya boye bombaka yango, tika kolekisa lere na yo pamba. Soki nalobi boye nalobi na yo bongo mpona nini ndeko? Oyebi papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana tango Mobutu azalaka na bokonzi, tango tobandaka kosoutenir ye na tango ya IDPS, tango
tango to bande kolinga ete a faire partie Mobutu nzoka azalaki kojouer ba double jeu toyebaka te bandeko ndeko na ngai oyo ozali na Autriche nazali koyebisa yo ete na tango wana il faut koyeba yango ete tolotaka bandoto ebele mpona papa Etienne Tshisekedi oyo lelo yo kobimisa ndoto na yo soki oyebaka te nazali koapprendre yo tolotaka bandoto ebele ke papa Etienne Tshisekedi a faire partie Mobutu mpe akomi mokonzi ya ntango ya ex-Zaïre bandeko bamosusu bapesela yango batémoignage tina ya baeglise bamosusu baloba yango meme na baensemble na bango bamosusu baloba yango na bareunion na bango ya baparti balobi ete toloti papa Etienne Tshisekedi na trône ya Congo mais nzoka nde ezalaki na yango nyonso bandoto ya baba ntango bino bozali kolotela moto ya boye bandoto ye azali kokende kolia na Mobutu na ndenge ya nkuku yango na bomonaki ete na dernière minute tango Mobutu azali kopakata lingiaki danger ekomeli ye bato ya FDL bazali koya mpe bapeuple congolais basepeli balobi ezali malamu mingi bato opposition basatache na barebele oyo bazali koya Mobutu akende kaka mais papa Etienne Tshisekedi nde ntango ayaki kokwesa maske na ye malamu nde ye apreferaki akima mbangu na Cap Martin po ete akende koyebisa Mobutu ete nazali na poste ya premier ministre abandaki deja esika kazaka na ye ekweyaki yango na mpe maske alataki ekweyaki me bapeuple congolais bakomprenaki te me lelo toye kokomprendre yango bandeko babolingo mpona oyo ndeko oyo Autriche awuti koloba na oyo etali ndoto alotaki ndeko ezali malamu oloti ndoto me na koyebisa yo soki balobi babimisela yo bandoto oyo balotela papa Etienne Tshisekedi na ntango ya deuxième république ndeko koboya ndeko na ngai okoboya mpe okomi tuna yo moko nakanisaki ete ndoto nga naloti ezali fe nzoka nde bandoto ya bandoto balotela tata oyo ezalaka mpe yango tolobi ete ndeko komona na yo motema pasi te tika kopesa bato baespoir ndenge ozali koloba ete toyika mpiko te ndeko papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana ifo koyeba yango ete nzambe ayebi tina akoki kopesa ye lisusu bokonzi na Kongo te po ete bazali bato oyo bazali koboma peuple na sese me bino bozali komona bango neti ba Moïse atrahisaki bapeuple israélien te epai ya baégyptien po ete Moïse awutaki meme na palais royal babokolaki ye kuna tina ndenge ekobimisa bana ya Israel me ngai nakoyebisa bino eloko moko eloko ezali kobimisa papa Etienne Tshisekedi traître ti mokolo ya lelo bato bazali kokomprendre te ndeko soki oyebi ke moto oyo olingi kokende na ye na baélection azali mwana ya mboka te mais constitution ekomi yango noir et sur blanc oyo elobi ete na kati ya constitution na biso ya mboka ya Congo jamais tokoki bana ya mboka bakoki kondima mopaya apesa candidature mpona azala président ya mboka Congo mais lelo oyo bandeko bino moko botala ezali simple po bomona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali vrai prêtre azali kosakana na biso bapeuple ake na Sun City bakei basololi basali réunion asigné mikanda aza koreconnaître Joseph Kabila comme président mpe mwana ya mboka congolais bazongi après avoir vandi na poto awa posa bokonzi ekoteli lisusu alobi o alingi akende baélection akei kuna na Congo ake kosigné bamikanda mpona kondima ete akosala baélection na Joseph Kabila me lelo ntango aya na poto azali koyebisa bana ya poto ete président Joseph Kabila eza na bato mosusu balobaka ete azali mwana ya mboka bato mosusu balobaka ete azali mwana ya mboka te me ye azali na badoute mpe azali na kote ya bato balobaka ete azali mwana ya mboka te bandeko babiloko ya boye ndenge nini bokozwa papa Etienne Tshisekedi moto ya bosembo
parce que soki ayebi ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te ndenge azali koloba, il fallait banda kogangela yango makasi ntango azalaki na Congo kuna na Kinshasa. Tombola mongonga loba ete ndenge nini biso bakongoli tokoki kokende baelektio na mopaya, abanda koloba yango mpona nini avandi kimia alobi eloko te, lokola ye na poto, lokola azokolinga koflate bino mpona makambo etali mbongo ya mabonza. Tala ndenge akomi kolinga sikoyo koya kotrouble mitu ya bato awa na poto. Yango nana alobi ete ndeko mobali oyo ozali kuna na Autriche, komitungisa na yo te, ndoto na yo bomba yango ndeko. Po soki na yebisi yo na ntango ya deuxième république, ebele ya bato balotela tata Papa Etienne Tshisekedi bandoto bandeko, ntango mosusu ekoki kosala meme conteneur ya bandoto, baconteneur na baconteneur ya bandoto oyo bezalaki kaka mutu mosusu naloti ete Mobutu akimi, Papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi, naloti bandeko nzoka nde to bandeko yeba te. Esika oyo ndenge balobaka makanisi ya bato ezalaki ya nzambe te. Nani andimaki kutu ke tokozwa président na nkombo ya Joseph Kabila ale rais? Bomoni yango na tolobi ndeko, pardon, bomba nanu ndoto na yo oyo eza moma te ya koya koyebisa biso bandoto na yo po ete bandoto ngo mpe soki olandi na makambo ndenge ozali koloba oza na bahésitation oza koloba oza kohésite, donc tika nano bamakambo wana sikoyo ndenge ezali wana tolobela mingi surtout makambo ndenge nini tokotonga mboka na biso po ete mboka ezali na kati na kozinda. D'ailleurs bino moko bozali komona ndenge nini Joseph Kabila azali kosala makasi mpona kotonga mboka na biso oyo ebebaki pendant 32 ans. Yango na ndeko, tika komitungisa, tika kolobaloba, vanda kimia, soko oloti ndoto ya boye, bomba yango vanda kimia, lokola ozali moto ya losambo banda kaka kosambela. Mais oyo ya koloba ete bandeko balakisi ebo te, ezali ndoto oloti ndoto po ete na ntango ya Mobutu mpe balotelaka Papa Etienne Tshisekedi wana bandoto ke Mobutu akimi, Papa Etienne Tshisekedi akomi président, mais on dirait ye babengaka yango on dirait bandoto balotelaka yo ndenge ezali bandoto ya baba. Yango wana tokosenga na bakongole olie ya kotikala na kati na badistraction, ezali moma oyo ya kopense ndenge nini tokopesa na ba-1+ po totonga mboka. Tango mboka nano ezali kotongama malamu te, tango nano bozali kopense ndenge nini bokotonga mboka te, botika nano kozwa badistraction. Nani akozala mokonzi? Parce que mokonzi oyo azali na place Joseph Kabila kabangele rais, bozali komona ndenge nini azali kobunda mpona kotonga mboka. Lelo soki olongwe Kinshasa bokende Bakongo, ndeko soki otamboli malamu 2h30 ozali deja na kati ya Matadi. Lelo soki olongwe Kinshasa bokende Kikwit, ndeko soki otamboli malamu 2h30 ou bien 3h oza deja na Kikwit. Bomoni progrès oyo Joseph Kabila sali, ndenge nini tokoki kondima ete yango na tolobi ete totika komi kosama po ete makambo Joseph Kabila azali kosala, ndeko mingi bakendeki Kinshasa bamoni yango mpe mingi basutuka bandima te, mpe mingi balobi ete ya solo mpenza na Joseph Kabila na ntango ya deuxième république progrès ezali makasi. Lelo na kati ya Congo bandeko omoni ndenge bato ya UDPS bakomi kolinga kotinda bato na bango na ndenge ya kikuluna kokende komenasanga bato makambo ya poto awa. Papa Etienne Tshisekedi asa bengi bato na Kinshasa kuna tala bainklika yango meme na bato ya UDPS, mais eloko bazali kobosana le rais azali kaka président de la république, mpe soki bakontinue boye bayebaka ete l'État akozwela bango bamesure moko ya makasi, l'État akozwela bango bamesure ya makasi. Mpe ntango mosusu Papa Etienne Tshisekedi aza kokanisa ete ye nde akobouleverse situation na Congo, mais azali komikosa. Tozali koloba yango ntango nyonso ete Nzambe asi akangeli bango bizibeli, mais bazali kondima te. Papa Etienne Tshisekedi akokoma na moma moko oyo ye moko makambo mosusu oyo azali kosala akobanda kotubela kowanga na yango liboso ya bakamera. Tozali na bino kaka po ete communauté internationale bazali kozwa babone note na makambo nyonso tu bato ya UDPS bazali kosala mpona kolinga kobebisa baélection, mpe bato ya communauté internationale basi balobaki yango malamu ete lokola bato ya UDPS bazali kosala boye
bazalaka mpe makasi ete soki baélection emeki kobeba na biloko bazali kosala bayeba ndenge nini ya kozongisa bambongo oyo communauté européenne oyo ebimisaki mpona kosoutenir baélection. Papa Etienne Tshisekedi ye wana kutu aza na ye na mbongo te bomoni ndenge abeti batuka mpona kosengaka bino bamabonza peuple oyo ye akokaki koloba ete ye alobaki ete azali Moïse mais ki Moïse na ye ekomi lisusu ya kosenga nde bapeuple. Moïse akomi koluka aide epai ya bapeuple kokamwa bandeko tobenga ye Moïse ou bien tobenga ye mandian mpo Moïse atikala kosenga aide te. Moïse nde aedaka na nzela lisungi ya Nzambe nde amonisaka bapeuple israélien mboka Kana. Mais Papa Etienne Tshisekedi aza komonisa bino eloko te kaka kosenga akokoma kuna na Congo asinye bamikanda o Kabila président ya Congo akombia o bamosusu balobaka eske wapi serie bandeko bobenda filme bokoyeba eloko nini père oyo aza kosala ayebi bagene aza kosala mais boyebaka yango ete bokosutuka apres nde bokokomprendre bagene azalaki kosala na Mobutu esili nango te. Mais lokola vie azalaki nde na besoin mike il fallait beta carte na ye mais na ndenge nayebeli bakombatant bokomona kaka ndenge nini bato mosusu bakose souleve. Bandeko ba bolingo sikoyo tokotiela bino baimage ya ndeko congolais oyo azali vice-président et secrétaire ya groupe ya Génération Kabila France oyo bazali kosoutenir baide ya Joseph Kabila mpe kosoutenir baide ya mokonzi ya mboka ezali bongo bajeune oyo balobi ete bango balingi lisusu makambo ya pamba te ya koloba pamba te po ete baye komona ete Joseph Kabila azali kosala mpe bamoni na kimona meso balobi ete bandimi baevre ya Joseph Kabila balobi bakosoutenir Joseph Kabila po ete balingi mboka na biso ekende liboso mpe baye komona ete na nzela ya Joseph Kabila mpe gouvernement na ye mboka na biso ekoavance yango na bango balobi ete bakopesa plus na mokonzi ya mboka po ete biso nyonso tosimbana tokende totonga mboka na biso. Balobi ete balingi distraction oyo te bazali komona awa wana ezali distraction oyo kolalisa pongi po ete baye comprendre kaka bato babomaki mboka lelo baye kobima baprofesseur mpona kolakisa ndenge nini kopesa mateya ndenge nini bakoki kobongisa Congo po ete bato babanda kolia 3 fois par jour po ete bato bazala malamu mais ntango basalaki 32 ans bapensaka na wana nyonso te yango balobi ete lokuta na bango oyo nyonso bazali kosala bakoki kopesa bango chance te kondima bango te bakondima Joseph Kabila oyo azali président na biso maloba moke misala ezali komonana maloba moke misala ezali komonana. Bandeko babolingo sans plus tarder na kotiela bino message ya vice-président et secrétaire ya Génération Kabila na France boyoka badéclaration na ye nini oyo alobaki liboso ya caméra na oyo etali bakonzi ya mboka Congo mpe biso badiaspora congolaise na bapeuple oyo mpe bazali kuna na Congo apesaki message mpona moto na moto azwa part na ye mpe acomprendre mpe ayeba ndenge nini vérité ezali olie ya kokosa kaka bapeuple. Bolanda na babilili ebongo nsima nde tokontinue mbama solo na biso. Papa Botamba tiela biso babilili kuna na régie s'il vous plaît. Très chers compatriotes congolais, je suis Jean-Michel Kitalushima et j'ai 43 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à mes compatriotes congolais, comme je viens de dire, et juste pour répondre à beaucoup d'interrogations des gens qui se posent des questions de savoir si au Congo il n'y a que des combattants
de diaspora, et s'il n'y aurait pas d'autres Congolais qui sont responsables, qui sont des démocrates et qui affichent clairement leur position pour dire que oui, au Congo, il n'y a pas que des combattants, il y a des Congolais responsables qui soutiennent, qui clament haut et fort qu'ils sont derrière les raïs, les présidents congolais, Joseph Désiré Kabila. Donc aujourd'hui, moi, je me permets d'affirmer haut et fort que je soutiens le gouvernement congolais, le président Joseph Kabila, et pour plusieurs raisons. À 43 ans, je suis responsable ce qu'on appelle communément ici en Europe, je suis un cadre territorial. Je travaille au centre départemental d'action sociale en Ille-et-Vilaine, dans le département 35. J'ai observé la politique de mon pays depuis un certain nombre d'années. Ça fait 15 ans presque que je suis en Europe. J'ai connu la dictature du président Mobutu. J'ai vécu au Congo jusqu'à l'âge de 25 ans. Et je connais mon pays. Et quand j'observe ce que nous avons vécu, l'évolution des institutions, la pratique même de la démocratie, la façon que le pays était géré jusque-là, et je prends l'exemple type d'il y a 4 ans seulement, mon pays change. Et il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir que le Congo change au jour le jour et que le président qui est à place, M. Joseph Kabila, fait un travail remarquable. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis quelques temps en Europe ici, précisément en France? Et je pense que c'est la même chose en Belgique, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, en Autriche, au Canada, pas plus longtemps que ça, et surtout aux États-Unis. Il y a un groupe de gens que nous respectons, qui se nomme Diaspora Congolais. C'est comme ça qu'ils se présentent de toute façon. Qui ont décidé d'emmerder tout le monde. Qui ont décidé de s'attaquer à tous ceux qui bougent. Qui ont décidé d'imposer leur opinion. C'est-à-dire quoi? Si tu n'es pas de leur côté, tu es un ennemi à abattre. Nous, avec Richard, avec un grand nombre de responsables congolais de l'Europe, nous avons décidé de créer une association pour dire qu'on en a marre de ça, pour dire qu'au Congo, Kabila n'est pas si criminel qu'on pense, n'est pas si mauvais qu'on nous le présente, pour dire haut et fort que nous les soutenons. Génération Kabila France, c'est le nom de notre association, soutient les activités du race congolais Kabila. Donc, je suis le vice-président. Pour ce qui concerne la France, il y a d'autres générations Kabila en Grande-Bretagne, en Autriche, en Belgique, en Allemagne. Il y a aussi d'autres associations de soutien au race congolais qui naissent ici et là. Donc nous avons décidé que quelques mois avant les élections, démontrer que Kabila n'est pas seul, qu'il peut compter sur nous et qu'il doit aussi compter sur nous. Nous avons décidé de montrer à la face du monde que ce monsieur, qui n'est au pouvoir que depuis 2001, a réalisé beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses.
Et je précise même que entre janvier 2001 et septembre 2006, il n'était pas seul aux commandes de la République du Congo. Il a été, juste après la mort de son papa, il a dirigé le pays comme il pouvait. Il y a eu les accords, les négociations de Sun City en Afrique du Sud. Il y a eu ce qu'on en a connu, le gouvernement de 4x4, 4 vice-présidents. Il ne pouvait pas faire sa politique. Il était coincé parce qu'il y avait les opposants à gauche, les opposants à droite. Il devait chaque décision négocier point par point jusqu'à organiser les élections. Soutenu, financé par la communauté internationale. Ce monsieur est arrivé à être déclaré candidat vainqueur des élections. La Cour suprême, qui est la plus haute institution du pays, a validé et l'a proclamé président de la République démocratique du Congo. À partir de ce moment-là, l'opposition avait eu un temps. Ils ont déposé des recours qui ont été étudiés. Moi, je suis juriste. Il y a un délai pour déposer les recours. Les recours ont été étudiés. Ils ont été tous repoussés. Et Kabila a été déclaré président élu de la République démocratique du Congo. Je précise même que, contrairement à l'image, à ce qui se dit ici en Europe, dans le Parlement congolais, dans les institutions congolaises, il y a actuellement une opposition reconnue au Parlement qui dirige même des commissions au Congo. Et cette opposition siège au Parlement, participe à des débats parlementaires. Aujourd'hui, Kabila est majoritaire avec ses alliés, les partis qui soutiennent sa politique, qui gouvernent la République démocratique du Congo. N'empêche qu'il y a parmi, il y a des mécontents. C'est normal, la démocratie ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais du moins, il y a un principe qui dit que nous devons reconnaître les institutions et respecter ceux qui les animent. Qu'est-ce qu'on voit depuis quelques temps? Il y a un groupe de gens qui se sont dit, voilà, nous, on est contre Kabila, on est contre sa politique. Ils ont raison. Mais, là où ils ont dérapé, c'est de dire que voilà, comme on est contre Kabila, comme on est contre sa politique, nous nous attaquerons dorénavant à tous ceux qui participent, tous ceux qui entourent ces messieurs, tous ceux qui jouent dans une occasion comme les musiciens, tous ceux qui ils s'attaquent à tout, au symbole même de la République. Quand vous vous attaquez à un représentant, un ambassadeur qui représente votre pays à l'étranger et que vous dites que vous êtes Congolais, je me pose des questions. Vous avez droit, monsieur. Vous avez droit d'exprimer vos opinions. Nous sommes en démocratie. Le Congo aspire. La démocratie, ce n'est pas seul, c'est un processus. On ne décrète pas la démocratie d'aujourd'hui. On dit, voilà, moi, je suis Congolais. À partir d'aujourd'hui, celui qui est à place, je ne veux pas les voir. Et tous ceux qui seront derrière lui, je vais les attaquer. Il y a des insultes, il suffit de prendre comme un scope et se mettre en bas d'un immeuble HLM pour dire voilà, je suis contre Kabila, vous l'insultez, vous le traitez de tous les mots. Oui, mais ça c'est votre droit. Laissez-nous aussi le droit de dire que nous soutenons Kabila, nous soutenons sa politique. Ne venez pas nous imposer votre point de vue. Nous n'aimerons pas. Aujourd'hui, vous avez mis... Qu'est-ce qu'on a? Même quand tu veux t'exprimer un petit peu, on vient t'attaquer, on vient brûler ta voiture, on vient casser ton appartement, on t'attrape sur la rue, on te tape. Écoute, mais c'est quoi?
Où allons-nous, chers compatriotes? Nous, un groupe de Congolais, Richard, qui a parlé il y a une semaine, c'est le président de notre association, Génération Kabila France, je suis le vice-président. Nous avons décidé de ne plus nous cacher. On ne peut plus passer par je ne sais pas que... Non, nous, on affiche notre soutien à tout et que tout le monde sache que nous soutenons Kabila, nous soutenons les institutions à la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que ce monsieur puisse être réélu pour continuer le chemin, pour continuer à réaliser, pour continuer à développer notre pays. Parce que depuis quelques années, le Congo bouge, le Congo change. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, j'ai habité Matete. J'allais de temps en temps à Kinshasa, pour ceux qui connaissent un peu le Congo. On n'a jamais vu une route asphaltée. Jamais. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Jamais. On a vu Matete changer. On a vu Gombe. On a vu... Mais écoute, il commence au moins quelque part. Ne venez pas nous parler de 32 ans de Mobutu. Mobutu est resté au pouvoir 32 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez nous dire qu'il y avait la paix. Oui, il y avait la paix, mais après, Kabila n'était pas en 1994 quand ça a commencé le génocide au Rwanda. Kabila n'était pas là. Nous avons connu le système Ibu, les CRS, Circo, tout ça. Nous avons connu, nous avons été victimes. Aujourd'hui, Papa Ngbada, qui c'est démocrate, entre guillemets, mais le 16 février 1992, le 16 février 1992, marche des chrétiens qui a été transformé dans le sang. Les gens qui réclamaient la réouverture, moi j'ai participé à cette marche. On a été saccagé, il y a eu des morts. Personne ne connaît le nombre de gens tués ce jour-là. Qu'est-ce qu'on avait à main? Rien, mais vide. Qui a ordonné? Qui était le ministre de la Défense à l'époque? Qui était le conseiller de Mobutu chargé de sécurité? C'est M. Ngbanda. Aujourd'hui, qui est le président de la Parico, qu'on respecte, mais qui n'a aucune position. Son objectif, c'est clair, Kabila doit partir. Et pour ça, il crée des trucs, il donne des rumeurs invérifiables sur l'origine de Kabila. Mais écoute, passer beaucoup de temps à chercher l'origine de Kabila, Kabila c'est un Congolais. Et je précise même, dans les cas où il ne le serait pas, nous vivons en France. Le président français aujourd'hui, il est né en France. C'est un Hongrois, son papa, qui est devenu français par la suite. Barack Obama aux États-Unis, son père c'est un Africain, mais il est devenu président de la plus grande puissance mondiale. Arrêtons ces... bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda na babilili ndenge nini bouti koyoka vice-président et secrétaire ya lingomba ya Génération Kabila France oyo auti kosala ba déclaration na ye na banzi ete biso tozali na ba commentaire mingi ya kosala te mais ebongi na bino nde bato oyo bozali kolanda pe bato oyo bozali koyoka bosala analyse boy tidie bino moko makambo nini oyo ba congolais lelo awa na poto baye ko comprendre pe baye ko mona ete bakoki kovanda na silence te ebongi ete batombola mingongo na bango pe balakisa na chef de l'état ete ezali kaka te na bato nyonso tu awa bazali na poto bazali bakuluna oyo babetaka baministre oyo basalaka mabe mais ezali na bato mosusu oyo bazali ko raisonner malamu pe balobi ete il faut bapesa maboko na bango mpona mboka na biso RDC po ete situation ya mboka ekende liboso.
bato mingi bazali kosala analyse na bango mabe bango bakomi kozwa ete Joseph Kabila tango bazali koloba Joseph Kabila bango bazali komona ete Joseph Kabila nde yende azali moto oyo ata lelo Joseph Kabila soki lelo azate Congo pe ezali te non Joseph Kabila azali ko représenter biso ba peuple président ya Congo lobi pe soki azali te bandeko mboka na biso nde ebongi to penser na yango to yeba ndenge nini toko bongisa tala ndenge le rais azali koyela biso ba projet ya kitoko tango nyoso le rais oyo azali kosala mpona Congo ezali ba bien na ye privé te ezali te ke lelo soki le rais aza te ya kozwa babiloko nyonso to ezali na Congo akomema yango ake nango non azali kotikala biso babiju mpona mboka lelo oyo bandeko babolingo bato mingi toye koremarke après avoir bamoni ete mwa temps oyo Joseph Kabila afungoli bato miso atongi mwa babiloko ya kitoko na Congo bato mingi balingi baprofite mpona koluka bokonzi po ete lobi baya kokosa lisusu peuple ndenge misala oyo esalamaki ezalaki baide na biso baplan na biso nde Joseph Kabila asali te mwana bokokosa biso te toyebi ete Joseph Kabila na gouvernement na ye nde bazali kosala makambo oyo nyonso lelo oyo okomona ete bapapa Etienne Tshisekedi bakomi kowelela ezali ndenge balobaka ete okomona ndako moko tango mosusu ezalaka na yango ya kobeba moto aza kotya yango kate tango moto moko akoya abongisi yango alongoli bamatolo akala bongisi asali abongisi ndako kitoko apo okomona bato mosusu bakomi kobima ndako oyo ezalaka ndako oyo ya mabele na ngai batongaka yango na mabele na ngai nde moto nazalaka responsable alors que ezalaki ndako moko bazalaka kokipe te ndenge toza komona makambo ya Congo lelo oyo toza komona ndenge bato mosusu baza kobima lokola bambinzo après avoir Joseph Kabila asali ba œuvre ya kitoko olie toloba ete bon ndenge président Joseph Kabila azali na ba ide ya malamu to simba na biso nyonso po te totonga mboka non ekomi sikoyo nde oyo ya kowelela ongai boye biso tozali lisusu na posa ya badiscours na bino te biso tozali na besoin ya moto oyo azali na maloba kitoko pe maloba na ye ntango azali koloba azali kokokisa yango ndenge tomoni epai ya Joseph Kabila Kabange le rais voilà président moko ayeli biso système ya sika après avoir amoni ete biso bapeuple bakosi biso ya mingi aye na système ete maloba mike misala ebele après mosala esalami aye na maloba pe alobi voilà président oyo alingi lisusu komonisa peuple na ye pasi te po ete ayebi te tosi toniokwami bandeko te tokumisaka nzambe baoyo nyonso to boza komona lelo bambuye ya bapapa Etienne Tshisekedi oyo nyonso papa Etienne Tshisekedi asalaka mpe na gouvernement ya Mobutu botunaka ye te na moma wana mpe basalaka nini po ete azalaka mpe ministre na kati ya gouvernement ya Mobutu bata ebele mpe mais evre nini atika botunaka te mpona kolakisa bino ete bango nyonso to bazali kaka baracine ya baracine oyo esila kosala misala ya mabe na mboka lelo bazali kokosa ete mon peuple bakomaka bautilize peuple mon peuple ye alobaka kaka peuple depuis bamakambo ya viol kuna na este ezosalama mokolo nini asa alobi ete nake kotala bamama ya este asasali yango ata ndenge azali kotambola mpona kokutana na badiaspora eske asa alobi ete badiaspora tala ete na likambo ya bamama na biso bazali viole totika nanu bamakambo ya banini tosala ta cotisation moko boye ya makasi po ete toyede bamama na tosomba bakisi alobi yango ye azoloba kaka makambo ya parti na ye na ndenge nini mbongo bopesa mabonza po ete mbongo ekota na parti na ye mais eloko etambwisi biso bandeko bazali kaka koutilize komba bapeuple na bafemme viole lelo ye wana ye koloba nini ke non nakokende kotala Jean-Pierre Bemba kuna na CPI po ete ye moko kuna azali isolé nakokende mpona konsole ye ela bandeko donc ye akokende kokonsole Jean-Pierre Bemba moto oyo aparticipe kaka na bacrime oyo kaka ndenge moko tozali komona bato bazali kosala na este kuna ndenge bato na ye bakenda baviola bafemme kuna na Centrafrique
nde wana nde papa Etienne Tshisekedi bien azali ye moko na kokende kuna na CPI mpona konsole ye omoni bandeko ezali na basini ebongo bamamo baviola bango ya kokende kuna te mpo na nini ye azowelela kozwa mabonza mpe kosalaka bageste moko ekosala nde bakombata plaisir mpo baluka nde bapesa mbongo ebele na parti na ye bastratégie wana toyebi me papa Etienne Tshisekedi azali na ye nde komikosa nzambe akokangela ye bizibeli baplan nyonso to basali ye baza nango na ndenge ya molili nzambe akokonfondre bango po ete ntango Joseph Kabila azali na motema ya malamu mpo na peple bango bazali na motema ya koya koluka baintere mpo na konyokola peple nzambe akokonfondre bango mpe bokomona ndenge ekonginda bato nyonso to bapesi bambongo na koyebisa bino eloko moko oyebi bakom bata nyonso bapesi bambongo mingi bazwi courage ya kozwa bapesa bambongo mpo na nini mpo na liloba oyo nani papa Etienne Tshisekedi alobaki ete le 6 ekozala ete bakosala tout mpo ete Joseph Kabila akende bato mingi ntango bayoki message wana epesi bango courage bazwisi bambongo na bango babombaki ya makambo na bango misusu bapesi na toyeyi de pesi mpo bayebi ete espoir na bango ezali epa na bango mpo ete bango kala te bakozonga na Congo me bandeko wana ezali bandoto ya baba me bokomona mokolo oyo Joseph Kabila koleka mpe Joseph Kabila vuni na bokonzi nde bokomona ntango bakombatan bakobanda sikoyo koloba mpona oyo etali bambongo na bango bokomona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi akosambwa lisusu malamu po ete gesto asasali asamisambwisi po ete awa na poto mingi deja bakomi koloba ete bambongo oyo biso topesi antuka ndenge akei kuna ifo asala likambo soki likambo emonani te antuka wana mpenza bambongo na biso bato ya IDPS oyo bazali na poto bakosanza yango omoni deja komisambwisa oyo asambwisi sanka miyeba me bandeko kala te bokoyoka ndenge nini bana ya poto bakotournele lisusu pour la deuxième fois oyo mbalo nde kozala somo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise tango nyonso tu toyebisaka bino ete Joseph Kabila Kabangele rais azali président oyo nzambe nde moto atindela biso ye kuna na Congo po ete bamakambo mosusu lelo tokomi komona na mboka na biso tolobaka yango tango nyonso tondimaka teke un jour tokomona yango pe tondimaka teke na mboka na biso un jour bakonzi ya mboka bakozala na systeme ete bamikomisi bawumbu po ete biso bapeuple tomata likolo tozwa mwa pouvoir oyo bapimelaka biso yango pendant 32 ans bandeko na tango ya 32 ans bino bosi bomona yo moto mobola mozangi ozwi mwa problème okimi mbangu bien na bureau ya ministre moko boye baexplike problème mpe ministre andimi kotika bureau na ye po akende kolandela problème na yo bomonaka yango bino na tango ya deuxième république baministre na bino babandaki kaka komona na soki ntango mosusu bien cérémonie moko bobie président koya kopesa meeting wana bomoni baministre na batelevizio ata na misala oyo esika batiaka bango baministre babandaka komonana baministre mobimba soki baye bakotelaka na nzela nsima bongo ministre asa yaki aza na bureau na ntango mpe kobima kokende boyebi kutu te me lelo oyo nzambe apesi biso grâce tokomi meme komona baministre yango mpe kosolola na bango misu na misu zolo na zolo mpo na nini tokoki kosepela te grâce oyo nzambe apesi biso lelo oyo bato bazali na poto babomelaki biso mboka oyo basalaki mabe na mboka lelo bakomi kolinga koya kobotola biso liberté oyo tozalaki na yango depuis kala liberté na biso oyo bauti kopesa biso chance oyo tozwi oyo nzambe apesi biso na nzela ya le rais Joseph Kabila Kabange tala bato balingi koya lisusu mpona balinga babotola biso liberté wana mpona nini bomoni kimotema mabe bandeko kaka bato oyo toyebaki na ntango ya deuxième république oyo bazalaki baintouchable oyo bazalaki ete soki asali yo likambo okokende kofunda ye wapi soki asali yo likambo oza kutu mpe na likambo koloba te tomonaka yango lelo bangwanda oyo baleterminator
ngwanda le terminator lelo komi ami ya bangunda est-ce que ngwanda liboso bande ko tala ta bangunda na miso ngwanda bino mosubo yoka ngwanda oke na kuna na Congo tango azalaki na poste ngwanda ye na poto a mission de service aluki ba diaspora po ete babeta ta lisolo ya pamba abanda kosala ngo oyo ezalaki kaka soki ye na poto akomi ezalaki kaka po ete après avoir kokoma na poto ale kosolola kaka na bakonzi bata immigration ndenge nini bakoki kosala mpona kotriele bato oyo bakozongisa na Congo po ete yakende azwa lisusu aboma malamu toyebi yango me tala nzambe ndenge akitisi ya humilie lelo ngwanda oyo abandaki kolinga bangunda te lelo ngwanda komi ami ya bangunda bomoni ndenge nzambe asalaka yango wana bandeko ba bolingo tozali koremercie mingi ndeko Jean-Michel Okitaloshima Okonda, vice-président et secrétaire ya groupe Génération Kabila na France. Vraiment to féliciter au mingi na message aussi li kopesa ndeko Jean-Michel Okitaloshima Okonda. Pe tango nazali kotanga kombo yo nazali komona ete ba oyo bazali oyo azali ndeko na biso ya Congo ya Kasai Oriental oyo babengaka batete mutetela donc oyo penza ezali kombo ya batetela na bandi ete onga na kanisi ezali penza bongo mpona yebi bakombo ya batetela Jean-Michel Okitaloshima Okonda. Merci mingi vraiment vice-président et secrétaire du groupe topesi yo ba merci na ndenge ete message na yo otindeli biso pe na bandi ete tolekisi yango avec intégralité tolongoli le côté pe tobakisi le côté na bandi bino moko bokolanda yango vraiment ezali malamu mingi po ete biso ba congolais soki tokomi kozwa likanisi ya boye kozala derrière président de la République Joseph Kabila Kabangele rais pe kopesa ye maboko po ete mboka ekende liboso. Joseph Kabila azali na besoin ya ba congolais oyo bazali na idée ya kopesa implice na mboka po ete mboka ekende liboso. Joseph Kabila azali na besoin ya bakuluna te. Joseph Kabila azali na besoin ya bato bafingaka bato te. Joseph Kabila azali na besoin ya bato te bazali kaka na ba idée ya mabe mpona kosala bato mabe te. Joseph Kabila azali na besoin ya bato oyo balingi mboka oyo balingi ete mboka ekende liboso. Lelo bato oyo bozali komona na poto oyo bazali koloba ete mboka na biso ke bakomi kowelela mboka yango ndire me bandeko bazalaki na mboka wana Kongo no pendant 32 ans wana bandeko botunaka bango te basalaka nini bango nde mdulelo bakomi kolakisa ete balingi mboka bolingo ya Kongo mabele na biso basalaka nini. Mais lelo Joseph Kabila oyo bazali kokosa bato oyo mopaya mais botala Joseph Kabila ba evre azali kosala na bango na Joseph Kabila nani azali vraiment wana mboka bomitunaka nani azali vraiment na mboka parce que bango bamibengi bana mboka mais batiki bana mboka na pasi après avoir tala bandeko oyebi lelo eloko ezali kosala ba Mobutu boy ezali nini ezali baye comprendre sikoyo ndenge souffrance ezalaka liboso ntango nano bazalaki na souffrance te biso bapeuple babandaki koyeba basouffrance na biso te bazalaki komona biso pamba bazalaki komona biso pamba mais lelo oyo ntango baye na poto baye kocomprendre nde souffrance ndenge ezalaka tala lelo oyo baye kolakisa ete bango nde bato malamu bango nde baza kolakisa siko ndenge nini bakoki kokende na Kongo mpona kopesa ke bapeuple babanda kolia 3 fois par jour sans problème ke bapeuple bazala bien bakendeke bakelasi bafutaka te mais basali 32 ans mona babandaki kofutisa biso bana bafutaka baklasse bana baparent bafutaka bacourant bamakambo ndenge na ndenge lelo bazoloba ete babiloko wana nyonso soki bakende na Kongo ekokoma ofele bahistoire ya kolalisa botika babiloko oyo ya pamba bozali koloba. Joseph Kabila nde baevre na ye eparalize bino bandeko bato bandimaki teke Joseph Kabila kokamwisa bandimaki teke Joseph Kabila kosala makambo moko na Kongo oyo ekoningisa mokili yango na tolobaka ete nzambe pambola pe Monsieur Zakari Baba Baswe po grâce na ye ya kokreye lingala facile yango na biso bakongolais toye kofungwama biso bakongolais toye komona clair poso ezalaki ba image ya lingala facile ote
tolingaki tobanda kaka kokosama ndenge ezalaka liboso bakoyela bino mwa histoire mobo Joseph Kabila kuna asali bino mpe ya bondimi mais depuis lingala facile ya baréalité ezali komonana bandeko yango nomonaka bato bayina Zakari Bababaso neti munduki mingi bakanisaka o bayina Zakari Bababaso mpona ndenge alobaka te bayina ye mpo ete Zakari Bababaso nde aye kofungola badiaspora congolaise ebele misu pe loko oyo Zakari Bababaso asala na kati ya mboka ezali kamu na bandeko pe tili ndenge Kongo kokufa toyebi te nani akotikala kobattre record na ye basala na bango baémission bajournaliste babima na bango basala baémission ya baémission mais oyo Zakari Bababaso asali toyebi te soki nani akotikala kobattre record na ye Zakari Bababaso parvenu kolobisa même bamama oyo bapauvre femme oyo bazali kuna na bamboka oyo ke ntango ya deuxième république toyebaka teke bango mpo kotombola mongongo gouvernement yoka bango lelo Zakari Bababaso alobisi bango grâce ya émission na ye monene asala ya lingala facile mais ezali œuvre moko ya somo ezali eloko moko ekotikala ete mpo Zakari ndenge azali wana meme bana ya bana na ye soki tozalaki toza na bapays moko mpenza oke Joseph Kabila asali makasi tokomi mpenza développe ndenge na baerope ezali mais famille ya Zakari Bababaso bango kokufa pauvreté mpo ete œuvre oyo papa na bango asali bana na ye œuvre oyo papa na bango asali bakotikala kolela yango de génération en génération po ete ezali œuvre epai ya mundele boye Zakari Bababaso azali mutu moko azala riche ata lelo soki bato baza koloba aza kolia mais eloko asali ata wana poto aza mutu moko azala riche millionnaire bandeko mboka oyo ezalaki na démocratie te mboka oyo bato babande koyeba te soki balobi mpe bakonzi ya mboka bayokeli bango malgré tango démocratie yango mpe kotaki na Congo bato bazokaka démocratie mais lelo nde Zakari Bababaso nde moto aye kolakisa mpenza démocratie yango bien aye kolakisa na peuple ete tala démocratie yango ezalaka boye ndenge ezali wana ezala yo mobola ezala yo oza na eloko te oza na droit koloba mais Zakari Bababaso aye kosala yango siko na nzela ya micro ya lingala facile mpe bato mpe soki balobi okomona Joseph Kabila alamuki peuple alingi boye mosala peuple alingi boye voilà œuvre ya boye ebongo bino bozali koloba bino bosali nini na Congo bosali nini po ete Zakari Bababaso œuvre na ye oyo asali emonani na miso ya bato mpe tondimi yango mais bino oyo bozali koganga na poto bosali nini kaka kolatela bato bacostume koya kolakisa bagriffe na bino ya bacostume liboso ya bacaméra mpe koloba n'importe quoi boza koloba makambo ebele pour rien ntango bino boza kosala makelele Joseph Kabila na Congo aza kotonga mpe baimage eza koya eza kokamwisa mais boyoka mpe mwa soni yango na vraiment tozali koremercier ndeko Jean-Michel Okitaloshima Okonda na azali vice-président ya et secrétaire ya Génération Kabila na France na message ya utile kopesa ezali vraiment esengo komona ndenge nini ba congolais baye kolamuka lelo balobi ete makambo te bazala lisusu na silence il faut bamulakisa na Joseph Kabila ete ba oyo bazali pe mpo na ye awa na poto bazali yango te bomoni ndenge bakomi kobima na silence mpe bakomi kopesa bamessage na bango yango tolobi ete Joseph Kabila kende se liboso ba idée na yo président oyo ozali na yango kende se liboso peuple azali nsima na yo mpe yo moko moni mingi oyo balobaki n'importe quoi avant mpo na yo lelo ebele bakomi kotubela na bango ezali kosala koningisa mokili mpo ete ntango mingi bazali kotubela bamosusu oyo batikali na parti ya lokuta bazali kolinga neti komenase bango mais tubela na yo tubela oyo bato bazali kosala mpo na yo Joseph Kabila ezali koningisa bato awa na poto mpe tubela yango ezali somo mama ozali na pesi yo maloba papa Roger mpona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona mpe bouti koyoka o papa Roger alobi mpe oyo ngai nalobaki avant bouti kolanda yango mpe tozali koremercier makasi vice-président et secrétaire monsieur Jean-Michel Okitaloshima Okonda to félicité o makasi po ete makambo oyo lobi ezali pona kopesa
moto nyonso to avandi na poto leson eloko nini oyo tokoki kosala po ete mboka na biso ekende liboso. Bandeko, Congo na biso ezwi ba blessure ya somo. Pendant 32 ans, biso moko nde ba Congolais tokosala pansement na ba blessure oyo mboka na biso ezwaki. Mboka ni santeke bato mosusu nde bakoya kosalela biso ba blessure wana. Lelo oyo ba blessure ekomi kosala bakomi kosala yango ba pansement na yango. Kuna na gouvernement ya Congo ba mosusu bazali kolinga ete po ete bakende kozongisa lisusu mabe na kati na mboka po ete tozonga kaka ndenge tozalaki. Yangala tozali koloba bandeko. Bandoki oyo bazali koloka Congo ezali kaka ba politicien tozali komona awa. Bango nde bazali bandoki ya Congo. Bandoki ya Congo tozali koluka bango mosika o ba Rwanda bote. Tango oyo ba Rwanda bavandi epai na bango na Rwanda. Mais si quand on va aller le peuple congolais to pesa na maele to tonga mboka peuple congolais oyo ba peuple congolais bazali koyeba ba makambo nini ba ko sala te tala ndenge bazali ko ignorer mosala ya kitoko oyo Joseph Kabila azali ko sala na Congo oliba lo ba ete boto sanga na biso ne surtout pesa na maboko jamais balingi kaka ko sala makambo ya bozoba balingi kaka koloba n'importe quoi yango ete mboka na biso ezali kozonga sima bandeko bandoki ya Congo ezali kaka ba opposant congolais tozali komona ezali na yango ba Rwanda to ba ezali kaka tango bakonzi ya mboka bazali koloba ete moto na moto azali na maele ya na Congo to tonga mboka bango bazali kotia bato kaka ba idea mabe na motu tokosala nzoka nde mboka na biso esengeli ete topesa na maele po ete biso nyonso tokende liboso mboka ekende liboso mboka ezwi ba blessure ya mingi bandeko. Lelo komona moto mosusu oya bomaka mboka alie mbongo ya mboka pendant 32 ans basali makambo ya mabe pe lelo azali koya témoignage témoignage na ngai nazana makambo ebele na koloba pa na mboka eza na libulu me na koloba makambo mosusu te faut bapesa ngai permission na bakonzi ya mboka bien ba peuple congolais bapesa ngai permission mais azali kobosa na ete azali parmi bato babomela biso mboka mais lelo azali koya kolakisa biso ndenge mboka ezali na kati na libulu omoni ndenge bazali kosakana na biso kaka yona mboka ezali na kati na libulu kaka yona yebisaka bato avant ke no nzambe ayebisi ngai te natelema naloba po ete nzambe alingi asala makambo minene na kati na Congo mpe bapeuple bayoka batémoignage esika nini mboka na biso ezalaka nzambe alingi akangola mboka mais kaka ye wana azongi lisusu alobi ete mboka na biso ezali na kati na libulu ate tosali ndenge nini il faut mokonzi moko ya mais bandeko il faut sikoyo bamituna soki moto alobi deja ke bana na ngai tosambela mais atandenge tozali kosambela na kati na famille na biso tozali bato moko kaka tozali na kati na botutu moyen losambo oyo ndenge tozali kosala tozali kosambela tozali na kati na botutu nzambe moyen yoka biso ezali de point de famille ezali na kati na botutu alors bayebisa biso losambo yango ezali na sens nini po ete ntango balobaka ete bato bolanda témoignage ntango olobi na moto bolanda témoignage olobi na moto po ete moto ayoka abongwana po soki abongwani abandi kobondela nzambe apamboli mais yo oyebisi bato ete bolanda témoignage mais ndenge ezali na mboka na biso ezali na kati na libulu ata soki tosali ndenge nini mboka ezali kaka na kati na libulu soki balobi mboka ezali na kati na libulu donc koloba ete biso bapeuple congolais ti lelo tozali kaka na malédiction alors ke batémoignage oyo ezali kopesa eza na sens te po ete balobaka témoignage soki ezali koya po ete moto ayoka bongo na pete efungolela ye banzela alanda nzela ya malamu mais lelo alobi ete bandeko na kopesa témoignage mais ndenge ezali na mboka na biso ezali na kati na libulu donc po ete mboka na biso ebima na kati na libulu il faut mokonzi moko aya bandeko babolingo tala kaka ndenge azali kose contredire ye moko omoni yango il faut tozalaka mayele bapeuple congolais yango omoni batémoignage ya boya okomona moto mosusu azali cerveau faible opesi ye témoignage ya boye akomi ntango oza koloba ye ndeko en tout cas il faut kosala makasi po ete tokende kocontribue na mboka okomona takokende nanga kocontribue te boyokaki témoignage te balobi te ata kutu tosali mboka na biso eza kaka na libulu omoni batémoignage ya kolalisa ntango moto wana aza koloba ete mboka eza na kati na libulu ayebi ete biso bapeuple soki alobi deja ke bato mboka na biso eza na libulu donc biso nyonso bapeuple tozali na kati na malédiction alors sikoyo yo osali témoignage obimisi yango na ba DVD sans ignorer que lobi ete biso bapeuple
tozali na kati na libulu donc tozali na malédiction point de satan nde akangi biso na kati na libulu mais kaka yo moko ntango ozali kosala témoignage olingi kobimisa yango su na ba DVD po ete bato oyo bazali deja na ba malédiction bazwa lisusu bambongo na bango ya ba malédiction basomba kaka témoignage na yo donc koloba ete yo moko mpo ozali kolia kaka mbongo ya ba malédiction donc yango tolobi ete bandeko eza na baanalyse mosusu soko osali na bamakambo mosusu bakongole balobaka ndeko okomona ete congolais ye moko kaka nde moto azali responsable ya malheur ya mboka na ye po ete babiloko tozali koloba bato mingi oyo bazali bacerveau faible akoki mpe kotikala lobi ye na kosala eloko te mpona kongo mpo basi balobaki ete kongo eza na libulu bandeko donc koloba ete ndenge tovandaki pendant 32 ans lelo oyo mpe soki Joseph Kabila ndenge bolobi ete azali président oyo nzambe apondi te donc tozela président mosusu soki Joseph Kabila mpe asali bambula ebele donc koloba ete tokozala kaka na kati na botutu tozokozela président wana alors batémoignage oyo oyaki na yango mpona kopesa bato eza na sens nini bandeko tala oyebi eza na bato mosusu ko bango moko basisaka bato mposa ya kosambela yango kosambela ya malamu ngai mama ozali nalingaka ngai moko na kati na chambre na ngai na bondeli nasali conversation na nzambe na ngai mpe nzambe na ngai ayoki ngai dimanche ezali kaka kokende ndenge nzambe apesa formalité il faut kokutana na kati na losambo kosangana na baninga ndenge nzambe aloba il faut korespecte mais soki totali malamu motema nde ezali mpenza eglize ya solo yango tolobi ete na ndenge tozali komona bakonzi ya lelo na ndenge tomonaki bakonzi ya lobi oyo eleki bandeko bakonzi oyo nde bazali na motema mpenza ya bolingo motema ya bolingo yango nde eloko mpe kotinda ete nzambe abakisela bango mikolo mais bato oyo bakolinga baya na ndenge ya mabe mpona kosala n'importe quoi bakosuka mabe bandeko ba bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali mpe na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino mpe na ntango oyo tozali koremercier bandeko ya génération Kabila France na vice-président na bango et secrétaire Jean-Michel Okita Loshima Okonda oyo asili kopase message na ye lelo boyoki yango vraiment ezali esengo mingi mpe tokosenga na bakongole nyonso tu ba oyo nyonso tu bazali na kati na kobanga bobanga lisusu te bobima na kati na silence po ete na ntango oyo Joseph Kabila azali na besoin ya koyamba ba diaspora congolaise nyonso tu oyo bazali na posa na ye oyo bazali na posa ya mboka oyo bazali na posa ya kopesa implice na kati na mboka Joseph Kabila alobi ete mboka Kongo ezali ya congolais nyonso tu oyo azali na mayele ya mayelamu aya ndeko bima na kati na silence tika kozala distrait po ete bato oyo lelo bazali kosala mobulu ezali bato oyo babomelaka biso mboka lelo lokola bazangi tu barate tu bakomi kotalisa biso ete bango nde bakochange Kongo na bamasolo na bango ya lokuta o moto boye rwandais o moto bo kaka bamasolo ya lokuta me eloko moko ya malonga mpe bazali kolakisa na bato ezali te kaka lokuta na lokuta bakokende na Allemagne bakomi na Allemagne kuna kozonga na bango o babrakaki bango motuka ya odobo ebebi bakongole bosangisa mbongo mpo tala ndenge bazali kokosa mpona kolia biso bambongo bomoni bakongole tozala mayele tokosami ya mingi bokosami lisusu na tokosamaki lisusu na makambo ya dongo bale biso bambongo ya mingi donc baye kocomprendre ke bapeuple congolais baignorant bazali ebele surtout na poto tina basali ya nzambe mpe bakomi koya na batémoignage na bango bakomi mpe kokosa me tokomi kokanga bango kaka na makambo kaka bango moko bazali koloba sanke bamiyeba na sagesse oyo nzambe apesi biso ya mwa moke na intelligence nde yango wana tokomi korepere bango bandeko nzambe akosukisa moto nyonso tu oyo akoya na liseki mpo na Congo ntango nzambe apesi biso bakonzi oyo po ete totonga mboka ekende liboso oyo balingi ete mboka ekende liboso te mpona masolo ya lokuta ya kolalisa ndeko yebaka ete nzambe akokonfondre yo mpe nazali koyebisa na ndeko oyo aye kopesela bato ndoto naloti ndoto nani papa Tshisekedi akomi mokonzi na Kongo ndeko nakoyebisa yo soki nayebisi yo ntango tozalaki kosala lit ntango tozalaka na ntango ya deuxième république oyo tobandaki kosoutenir papa Tshisekedi bandeko ndeko nakoyebisa yo kuna moto ozali na Autriche soko nabimiseli yo mipiku ya bandoto oyo balotela tata wana akomi mokonzi
bandeko yango na regrete mingi falo tuna conseil avant ya kokima mbangu po ya kopesa batémoignage ya boye oh non na loti na ndoto ifale nano tuna ndeko ifale tuna osali nde presse ya mingi mais nayebisi yo kaka ete balotela tata wana bandoto na bandoto tango bato bazali kolotela ye bandoto mpe bazali koyebisa ye azali koloba merci mais nzoka nde na sese ye na mobutu vrai cope bandeko bazalaki na cope ya somo mais nzambe akorevele bato mingi après eloko nini papa Jean Tshisekedi azali kojouer pour le moment na Kinshasa aza koreconnaître Joseph Kabila na libanda bato mosusu balobaka azali mwana mboka te bato mosusu balobaka azali mwana mboka lo ngai nazali na kote ya bato balobaka ete nazali na badoute po ete nazali na kote ya bato balobaka ete azali mwana mboka te ndeko moto ya mayele akoki kopesa bino réponse ya ndenge wana bomoni te kasangani na bino wana ezalaki réponse aloba ete Joseph Kabila azali mopaya ou bien mwana mboka te akoki kotourne na nsima ya mokongo ya bapeuple te bocomprendre eloko wana te alingi nde kosangana na bino yango ete akoma nde koutilize nkombo ya bapeuple me mbala oyo nzambe akotikela bango lisusu tante bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci